Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumel-mail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Maman Rosalie Lokosu n'a une responsabilité monene na chaîne ya www.zumel-mail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumel-Mail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel-mail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zumel-Mail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino ndenge nini biso ba Congolais tango bayambaka biso na ba circonstance ya bamakambo oyo ezali koleka awa na poto na bakonzi ya mboka oyo bisika tovandi. Eske tango bayambaka biso pona honneur ya mboka Congo to pona un Congolais azwi soit médaille ya prix de la paix ou bien soit un Congolais asilisi ba étude na ye asali ba pourcentage ya kitoko pe bakonzi ya mboka esika tovandi awa na étranger bayambi bango pona kosolola na bango to kopesa bango ba félicitation. Mais lelo tokolinga to développer sujet moko ya Monsieur Rex. Bandeko babolingo mwana mobali oyo na kombo ya Rex oyo lelo azali tango nyonso sele yena Roger Bongos oyo lelo bakomi kosala ba pub pe bakomi kosala makelele mpona koloba ete ezali Rex nde moto ya liboso congolais ya liboso na kati ya France oyo Sarkozy ayambi ye. Ezali kitoko, ezali malamu mingi, bravo po ete wana ezali lokumu mingi. Mais est-ce tokomi tuna koyambo bayambaki ye ezalaki lokumu mpona Congo to ezalaki lokumu mpona ye moko to ezalaki lokumu mpona ba groupe oyo ya bandaki kokamba ya bamiyibi kuna na France to babandi. Bandeko babolingo boyebi mikolo ebele ete foto moko oyo Monsieur Rex mwana mobali oyo akomi ko mbata lelo mpona koloba ete alingi abunda mpona makambo ya Congo bakangaki foto moko boye na Sarkozy po ete akendeki ko lia na restaurant kuna na Champs-Élysées esika moko na Sarkozy. Après avoir tango bazali kobima bakangi bango foto. Mais mwana mobali wana azali kosala makelele na foto wana somo bandeko. Alingi kolakisa na mokili yende Sarkozy ayambaki ye pe koloba kobeta meme tolo bandeko. Foto wana ekomi neti monduki na ye oyo akomi kobangisela na yango bato. Mais lelo il faut tofungula nanu ba peuple congolais mwa miso moke. Po ete kobanga wana o bato mosusu bazali na kobanga wana emeka nanu kolongwa moke pe bazwaye kaka azali moto lokola moto nyonso. Bandeko oyebi na mokili oyo soki bayambi yo na bakonzi ya mboka na bamboko tovandi bayambi yo po ete osali honneur moko boye mpo na Congo
atuka wana ezali malamu mingi po ete ezali lokumu po na mboka. Soki bayambi yo par exemple otangaki osalaki baétude na yo na baétude na yo tangi ou bien obimi na badiplôme moko boye ya likolo mpenza mpe mokonzi ya mboka ayambi yo na bamboko tovandi wana ezali mpe lokumu ke ou bien par exemple okei koexpose ka na yo moko boye ou bien okomi livre moko boye article wana oyo okomi basali bapiblie yango na bajournaux esali ete bakonzi ya mboka na bayamba yo po ete osali honneur mpo na Congo wana ezali malamu. Mais sikoyo tokomituna na circonstance nini oyo Monsieur Sarkozy to président Sarkozy ayambaki Monsieur Rex. Bandeko bolingo oyebi ete makambo mosusu ya biso ba Congolais yango na lobaka ete mboka na biso Congo ezali mboka moko ngai nasengaka soki bakonzi ya Congo bazali koyoka penza kosangisa bakolo nyonso tu bampaka ya baregion ta bachef coutumier ya baregion nyonso kofutela bango batike ya avion bamemi na bansamba baketi liboso ya tombe ya Mobutu kuna na Maroc balobi bamakambo babwaki bansamba apres sima bazongi tango mosusu Mobutu akolotisa ata moto moko ndoto mpo na koloba ete esika nini akanga milimo ya bakongolais. Mpona nini alobi boye bandeko mwana mobali yo Rex tango bomonaka ndenge aza kobeta tolo anakutanaki na Sarkozy na Sarkozy ayambaki ngai me bandeko bomitunaka mpe eske likambo Sarkozy ayembelaki ye ezalaki mpona honneur to ezalaki mpona bassesse d'esprit ya bato oyo bazalaki koseme trouble na Paris na babanlie mpe ye nde aye kobima lokola représentant na bango. Bandeko quel soni donc bandeko ndenge bomonaka Rex oyo tango akala azalaka na ye deleka na kati ya France ye nde moto azalaka lokola chef ya bagroupe nyonso tu ya bano ya babandi oyo basalaka batrouble na babanlie koyiba na bamagasin kobotola bakoko ya mikolo basak kosala bamakambo ndenge na ndenge ye nde moto azalaki lokola représentant na bango. Bandeko ozala ta représentant te baloba ete azali ata représentant ou bien ya makambo moko ya ONG mpona Congo mpona kosunga bato ya Congo ou bien okomaki ata livre moko boye mais azali représentant ya bamiyibi. Tellement bamakambo babande kosala koyiba bamituka batu kotumba bamituka bamakambo ndenge na ndenge sangwe keiti epa Sarkozy bayebisi Sarkozy balobi tala ndenge bamakambo ya France ezali kokendele vaut mieux oluka représentant ya bamiyibi wana to baescroc wana oyamba moko na bango bosolola po oyeba ndenge nini yende okoki kopesa maloba mpona kokebisa bamiyibi oyo bazali koyoka te bazali kokontinue na kosalaka badésordre. Bandeko biso tokanisaki kutuke tango bango baza kopropose mpo baluka représentant tokanisaki tango mosusu akozala un français moko boye ya mundele moto akobima badini eke kozala pe un congolais peut-être azali français na ndenge ya papier nde aye kobima représentant eke libabe après bato mosusu bakosepela pe Rex Sarkozy ayambaki ye me Sarkozy ayambaki ye malamu mais botuna ayambaki ye na circonstance nini est-ce que ayambaki ye na circonstance ya likambo ekoki kosala honneur mpo na biso bakongolais to ezali bayambi na likambo ekoki kosala soni to honte mpo na mboka na biso Congo. Bandeko tellement na France miyibi moyibi elekaki koyiba bamituka kosalaka batrouble Sarkozy alobi toluka représentant ke kobima nani un congolais. Bandeko ayoka pe ata soni ta ke kolata veste na mwa dossier na ye wana ndenge asimi ndenge boza komona na photo na dossier wana oliezala te na makambo ya kitoko ya malonga oyo ezali ete ntango mosusu baza kosala politique mpo na Congo bayeba ndenge nini Congo ekokende liboso no mais na kati ya dossier wana oyo bino bomoni farde wana simbi
ezali kaka na baliste ya kombo ya bato amemelaki Sarkozy mpona kotalisa Sarkozy bato oyo asi akalme bango oyo bazalaki bamiyibi bafakwa oyo babandaki kosala batrouble amemeli bango baliste ya bato wana mpo akende kopresente ke alobi ete nasi na kalme bato yango bozala motema ya kokita oli ozala ntango korepresente kongo na likambo ya malonga mbala ya liboso un congolais citoyen congolais to monsieur moko kaka boye ya bacongolais oyo asalaka mpe na politike te mbala ya liboso mokonzi ya France ayambie me ayambie na circonstance ya mabe na makambo ya kimuyibi na makambo ya ndenge ya bakobukaka babiloko bapiège banini quel soni bandeko na posa ya kolela papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba ezali mawa mingi mawa pesoni pona biso ba congolais ezali kolinga nde kobetela moto azalaka tango mosusu moyibi kala après ye lelo liboso na bino komi koloba ete nazalaka moyibi tala lelo sikoyo congolais azwa beteli maboko alors que bato bokoki kobetela maboko bakosala makambo malonga na France boza kotika bango pona koloba ete pona nini po ete occasion pesa melaki un représentant ya bamiyibi ya France babengisi na Sarkozy po ete bamiyibi batombokaki koyiba bamakambo ndenge na ndenge kosala batrouble ale bayambie kuna ale bino bakongolais bobetele moboko bolobi botala mutu ye wana mais na circonstance nini akende ko traiter dossier wana est-ce que akende ko traiter dossier ya makambo ya Congo ye na Sarkozy est-ce que akutanaki na Sarkozy pona makambo ezali ya malonga to ezalaki akutanaki na Sarkozy na makambo ya buzoba ndeko oyo ezali muto ya kopesa respect parce que soki mutu bazali kopresente oneti chef ya bamiyibi eza soni eza neti toloba ndenge nini na kati ya Congo ntango babuda bazalaka tellement babuda baza koyiba kosala bamakambo ndenge na ndenge Mobutu alembi na ntango ya ex-Zaïre alobi bobo bengela nga representant ya oyo azali ko-encadre bamiyibi wana nyonso tu babuda banani bamonaka un congolais moko abimi palati cravate bien ake pa Mobutu ake korepresente po ayebisa Mobutu non en tout cas situation tosolola yango mpo ndenge toyeba ndenge nini tokokalme esprit ya bamiyibi na bozomona yango teke eza mpenza likambo moko ngai kutu na koloba bafoto ya boye botika kopesa baexplication na bato bolobaka ete botala Sarkozy ayambaki un congolais oui mais na circonstance nini est-ce que na circonstance ya kitoko po ezalaki ete baévolue makambo etali mboka na biso Congo to ezalaki ete baévolue mpona makambo ya circonstance ya mboka na biso ndenge nini bato bazali kokufa na este non wana nyonso tu bamakambo wana échappé bango mais akendeki kokutana na Sarkozy mpona makambo etali kaka kimuyibi me bandeko babolingo lelo moto azali koloba ete azala représente ya makambo etali mboka na biso Congo mais soki moto aboyaki na Congo akocreye kaka bana ya kuluna parce que moto azali koloba ete ah non Rex na Sarkozy oui eza nango problème te Rex na Sarkozy mais c'est quoi il faut komituna bandeko bato mayele bo mituna bayambaki na circonstance nini est-ce que na circonstance ya retraité makambo Congo non est-ce que na circonstance akomaki livre moko boye azwi prix Nobel de la paix après yango na siko bapesi yango non mais bake koyamba ye na circonstance ke ye nde représentant ya bakuluna ya France bandeko vraiment ata bino moko botala nanu est-ce que mutu ya boto pesa ye honneur to mona ete bayambaki na circonstance kutu ya mabe lisusu oyo ke biso kutu bacongolais tokoki kobetela ye maboko te po moto ya boye ayebi deja bamakambo nyonso ayebi ndenge nini muyibi esalamaka ayebi ndenge nini encadraka bato mpo bakende kosala misala ya kimuyibi kobeta bato banini ebongo moto ya boye nde tokoloba ete azala représentant ya un parti politique mpo akende kokamba Congo bandeko ezali pasi mpe mawa ntango ye Roger Bongos asalaka tu mpo alanse barex oyo abimisa bango Rex boye tango Roger Bongos est-ce que Roger Bongos ayebaka ete Rex c'est un criminel
parce que casier judiciaire ya Rex soki lelo balobi ete basenga yango gouvernement ya Congo lobi ete bapesa ye casier judiciaire ya Rex azali moto oyo akoki kutu même ata kosala politique na Congo te oyo moto kota ba prison makambo ya kimuyibi banini il faut tala botala kabatu tala oyebi bato lokola ba Rex oyo soki lelo balobi ete bolongola kaka chemise oyo alati botala ye na nzoto na ye aza na basicatrice oyo babeta ye mpo na manini makambo kaka ya kikuluna na kati ya France ebongo moto ya boye nde azala representant ya biso bacongolais na makambo etali politique bino bozali kolinga kozwa Congo yango neti nini epo aza kobeta mpe toloke bayambaki na Sarkozy bandeko botuna bayambaki na circonstance nini na circonstance nde ya bamakambo oke ye representant ya bakuluna ya France mais ezali mawa mingi alors mpo na biso bacongolais bavrai congolais omitu esalaka toza koconsidere koyambama na ye wana te pa ya Sarkozy tomoni ete ezali koyambama moko na ndenge ya bosoni olie ezala take non Rex akombaki ata livre moko boye ale Sarkozy ayambi ye mpo ete azwi prix Nobel de la paix non olie ezala take non akendeki konégocie na Sarkozy mpo ete makambo ya este ndenge na kote kuna ya este babitumba ezali non mais akei mpo na korepresente bamiyibi ya France bato bazalaki kobuka bandaku kobeta bakoko kobotola bango basak kotumba bamituka nde ye nde representant na bango bandeko tofungola miso tososola soki tososoli te tokozala kaka bato oyo tokobanda kozonga nsima ezali pasi mpe mawa il faut tososola mpo ete bozoba tokontinue nango lisusu te alors bandeko bakongolais foto oyo ebangisa na bino te bayambaki ye na circonstance ya makambo etali bamiyibi ya France mpe bamakambo etali bamiyibi wana ya France babande kosala batrouble koyiba bamituka kotumba bamituka kosala batrouble ye nde azali representant na bango est ce que ezali lokumu est ce que ezali honneur mpo na mboka na biso Congo donc tokobanda koloba kaka ke biso na mboka na biso Congo bakobanda kopesa kaka bahonneur na bamiyibi baesco yoka nanu representant ya bakuluna ya France ye nde akei korepresente bango mpe asimbi dossier bokokanisa ete atelemi pembeni na Sarkozy na dossier asimbi baza kokanisa ete na kati ya dossier wana asimbi ntango mosusu makambo ya Congo oyo ezali ete mpo ete batela situation ya Congo non nzoka nde dossier wana asimbi ezali na baliste na ye ya bana ya kuluna ya France bamiyibi nyonso tu ya France oyo basalaka batrouble nde ake konegocie basituation na bango talaka nanu mpe bake koyebisa eke balobi bon sala tu luka nano luka moyen ndenge nini bosolola na bato na yo mpo kalme bango wana eza honneur Rex vraiment apres lobi ke lobi oya topesa mpo okamba Congo yango na tolobi bandeko koloba français elingi koloba te ke moto azali mayele français ezali langue bandeko kokobotama na poto oye mpe na poto bomwana okoli okomi koloba yango très bien mais bomoto parce que moto lokola Rex ndenge azali wana na kati ya mutu na ye azaka na spécialité ya kotala ndenge nini bamakambo batrouble esalamaka ndenge ya kosala bapiège ndenge ya kotinda bato mpo bakende kobotola bakoko bamindele basak ndenge ya kosala alors moto aboye nde topesa ye lokumu na Congo mais jamais yango na tolobi bakonzi ya Congo bosala erreur te ke moto lokola Rex oyo lobi opesa importance parce que bomituna bayambaki na circonstance nini bayambaki na circonstance na ndenge ke bamiyibi ya France tellement batombokaki kosala batrouble bamakambo ndenge na ndenge alors ye nde siko representant na bango yango na tolobi ete bandeko babolingo il faut tozala mayele totika mboka na biso ekende na bozoba te parce que oyo ya Monsieur Rex ezali nde bozoba pona kaka moto ale bayambie na Sarkozy tokomi komona yango neti non eza nango rien ndeko ata biso pe ndenge tozali lelo soki tozali na likambo moko sujet moko très important tosengi audience pe pa Sarkozy wana bamoni ke bamakambo tosengeli audience ezali très important Sarkozy akoyamba biso awa ezali neti bamboka na biso baafrike te mama Rosalie kako mama Rosalie po eza na makambo mosusu pe
tokoki pe koloba te mais toza kopesa bino toza koloba oyebi ke mama Rosalie kaka ndenge tozali na yo mama Rosalie basi bayamba ye na Merkel en privé est-ce que mama Rosalie abetela yango tangwa bakenda pe banegocia basolola pe na makambo kaka ya privé est-ce que mama Rosalie abelela yango bomona mama Rosalie asala émission bazwi bafoto bafoto na ye na Merkel ezali oyo bakanga na Merkel na Berlin na kati penza ya bureau ya Merkel baza kosolola est-ce que bomona mama Rosalie abelela yango yango na ite bandeko il faut botalaka na circonstance nini oyo bayambelaki mwana mobali soki ezalaki circonstance ya makambo malamu ya Congo to beteli maboko mais soki ezalaki na circonstance ke akena kaka pona ko représenter ba miyibi nyonso ya France oya ba banlieue ndeko Confantina bolongo la dossier wana to écarté yango même ata telemina Sarkozy même ata bazuye balatisi ye koti ya kiboko dube ke balatisi ye soki ndenge ni balobi ke tala botala moto ya telemina Sarkozy un congolais toza komona gaga pamba po ete ake ko représenter ba akei osolola na Sarkozy na makambo oyo ezali ya bosoni ya bosoto kutu oto ko pesa eta honneur te soki ezalaki makambo kutu ya Congo bien mais tala ba makambo ndenge ezalaka bato bazala ba dossier ya malamu bazoluka ke bakutana na Sarkozy po basolola ba négocier pona ba dossier na baza kozelisa bango nanu mais oyo makambo ya babuzoba pona kotindaka bato na ndenge ba miyibi ye représentant na bango tala ndenge ba yambie après komi pe ko se inventer pona photo yango tika makelele ndeko zonga lisusu banda ende ko sala ba formation ya bien po ete o changer na mentalité o komi na mentalité ya koloba teke ozala politicien po ete oya ko kamba mboka na biso parce que soko ye bana ya kuluna ba ko bota malisusu fois 20 parce que yo moko za déjà l'esprit qui kuluna na mutu na yo mama Rosalie na zongseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba na oyo nyonso uti koloba mais nayebi ete ntango lobi likambo oyo ya visite na ngai ndenge tokutanaki na Merkel kuna na Berlin nayebi ete ntango mosusu bato mosusu bakondima te na se ya motema na bango bakotya mama Rosalie oyo wapi mais biso tobelelaka te topiololaka te po ete calme eleki tu soki mpe ndeko okanisi ete ezali lokuta otie tembe okomona mpe yango mais eza na ntina te topiololaka te biso nde ntango topesaka kaka bainformation tozalaka nde na posa bacongolais na bacongolaise bafungwama bandeko bo bolingo toyebisi bino ete botika na bino kokota kimpelekese na foto ya mwana mobali oyo ndenge akanga na Sarkozy akomisa yango lokola griffe azwa foto yango mpona kosala neti kobangisa nde bacongolais botelanga nakutanaki na Sarkozy bobo mais okutana na Sarkozy bokendeki bolie na Sarkozy ayambaki na occasion ya makambo etali kimuyibi na France yozomona yango lokumu bato bazali kosala crime na babanlie banini après yo bimi représentant na bango oza mpe komona lokumu ale oza koloba peke ye nakanga foto na Sarkozy osimbi mpe dossier nzoka nde na dossier oyo osimbi bato bakokanisa ete dossier ya malonga ya makambo ya Congo nzoka nde ezali na dossier ya makambo etali makambo ya kimuyibi na bacriminalité ya France est-ce que tobetela openza maboko alors soki tobeteli yo maboko ebongo bacongolais oyo bazali kuna na France oyo baza kosala makambo ya malonga badiplome ya kitoko bazali kozwa mpo bakende kopesa un piece na mboka na biso tokobetela bango baboko te tokende kobetela yo parce que moto lokola yo soki ata lelo balobi ete batia na Congo okoapporte un piece te parce que na mutu na yo ozali kaka moto oyo oyebi kaka koencadre makambo ya bana ya kuluna parce que yo nde moto ozali représentant oyebi kote nini bato ya bali esika bakokende kosala trouble na magazine nini bakokende kobuka mpo bayiba bamakambo nyonso tu yo nde représentant na bango alors ozali tinda koyoka soni te na kati na likambo wana tikaka kutu kolakisa bato foto oyo bombaka nde yango parce que ezali soni Sarkozy ayambi yo na kati na bamasolo ya bamakambo etali kimoyibi na kikuluna est-ce que ozali komona yango lokumu mpe nani yo nde représentant ya bato wana bandeko nani eloka Congo
ete po ete biso bakongole tozozongaka kaka nsima. Sarkozy soki ayambi baivoirien okomona ete dossier ya makambo kitoko oyo ezali koparle makambo ya kitoko. Sarkozy soki ayambi bakongole ya Brazzaville okomona ete makambo kaka ya kitoko honneur mpo na mboka na bango. Sarkozy soki ayambi bakamerunais okomona ete makambo ya kitoko oyo ezali kopesa lokumu na mboka na bango. Sarkozy soki ayambi ata barwandais okomona ete makambo ya kitoko oyo ezali kopesa lokumu mpo na mboka na bango. Me komi kaka mpo na biso bakongolais baye koyamba monsieur congolais na kombo ya Rex ekomi nde soni mpo na mboka Congo. Bayambi ye representant ya bamiyibi mposa ya kolela, representant ya bamiyibi ya Congo ya France oyo babukaka ba voiture ya batu batiaka ba voiture ya batu bamoto bandeko bolimbisa nga émotion mposa ya kolela. Oyo batiaka ba voiture ya batu bamoto oyo kosala na bango kobeta batu kosala ba makambo ndenge na ndenge nde balobi ete ye nde ya représenter Congo ake kokutana na Sarkozy. Vraiment. Et puis azali ko se inventer pe pour na photo yango bandeko. Nani aloka Congo? Nani aloka Congo? Un Congolais a eu occasion kokutana na Sarkozy mais na circonstance ya mabe. Un Congolais qui représente bamiyibi pour ça kolela. Ake ko représenter bamiyibi. Bamiyibi yo epi ya France oyo babukaka ba voiture ya batu. Donc yende azali représentant ba Camerounais banani oyo nyusu basalaka ba trouble na kati ya France. Yende azali représentant na bango bandeko. Posa ya kolela. Vraiment likambo ya boye biso pe ba Congolais to se vanter to beta to lo ba ete Rex sakutana na Sarkozy. Mais zali soni tango bamindele bakotuna akutana kina ye basololaki makambo ya Congo ote makambo nini ndenge pona makambo teli bamiyibi ya France oyo basalaka ba trouble na banlieue soni bandeko yango nanga nazali koloba ete bandeko babolingo il faut basala tout baluka ba chef coutumier nyonso ya Congo bafutela bango tika avion bakende tina Maroc babwaka bansamba baloba mwa liloba pe Mobutu a révélé bango esika nini atia milimo ya bakongole bandeko. Congolais soki ba présenter na likambo okomona kaka likambo wana ezokende kaka na ndenge ya mabe sansa mabe bandeko bolimbisa nga émotion nazokoka te. Okomona mwana mobali botala ta photo bandeko mwana mobali alati costume ya blé asimbi mpe na farde na ye. On dirait que il pona makambo ya Congo ya malonga zoka ndake ina yeka kolobela makambo ya bamiyibi ya France. Vraiment. Après ça ko se vanter on kanga ki photo na Sarkozy banini. Alors kazo ko bossa na ite akende kide na circonstance ya makambo etali kimoyibi. Bandeko quelle honte. Biso ba Congolais nani aloka biso? Vraiment. Ezali pasi pe mawa. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bango bato kotalisa bino basango tobombeli bino oyo etali Radio Zoomel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duit kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bodekozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.